Biso ezanga wabino Christelle Rose Lupungu l'uranium de la presse congolaise vraiment naebi qui étant na kosa banda ko bino bosepeli merci na ndenge bozawana ebele cadre baka globe terrestre mabola ndangai vraiment lelo na meme bino bongo sujet moko moi mukeza réflexion to mais quand même qui kosola par rapport à makambo zo leka ezo circuler na internet concernant conflit ya ba artistes et musiciens ba leader ya musique congolaise to citer bon Kofi Olomide, to citer bon Ferregola, to citer bon Fally Ipupa, makambo ezela koleka tout autour na bango alors lelo to bito raisonner pe momke na ba kinois papa biso ba vie na bango pona makambo ezali koleka entre Kofi Olomide, Ferregola na Fally Ipupa. Est-ce que eza malamu ndenge makambo o ezo memela lelo pe to sine bino to ça le 15 novembre ezaki journée moko bande kona biso ya opposition de to ba opposition ba lobaki ke ezala bongo ville morte mais neti kaka esimbi ou pas tozo pe réaction to monaki ba chauffeur taximen ba bimakite ba vandaki pona ko observer journée yango tout ce peu réaction que la population par rapport à la journée ceux qui ville morte et simbi ou pas alors nous ça déjà na moko ba ndiko biso ba congolais nous ça peut réactionner peut-être nous réactionner par rapport à journal lelo pe tout seulement concernant si j'ai on a ya Kofi Olomide Ferregola pe Fally Ipupa merci na ba ndeko na biso so na biso ya diaspora ba o balinga ba musique na ba o balinga musique parce que batunyo soni bazana balinga musique mingi batala ka côté mboka balingi mboka ezala na kimia merci boza ebele merci à toi Papi Nzola Meso merci beaucoup merci à maman SP Mbombo merci à Jennifer Ikasi la maman de Janelle Janaster merci na makopa yo yebi merci Jis Ngoy mo sa pembe Chimène Kiala merci na merci à Kim Kimboko le bourgeois gentil homme na kata Bruxelles merci na yo merci à Babi Mokonza CPI et Billy Koulou maman Mokonzi CPI maman Simbi Suède na maboko donc ce déjà na maboko non merci à Pedro Pembele ba le bien bon tonton na kata Finlande merci na bino nyosom nous on de connait biso moko après biso réaction na pousa na micro na déjà pembeni na tout ça na commune Ngiringi na pese mbote bonjour. Bonjour maman. Boni. Kimia. Ouais, Kimia, le 15 novembre, zaki journée, moko baloba ba démonstration position ba ki bato abimate, bana babatela bana bango na bana classe babimate ba mitu ketambola te pona kaka makambo eteli mboka na ebité omoni journée onde. Bon journée na ki on est tous à ville morte ça pas vraiment. Les amendambo amsubabangi parce qu'on a qu'une seule déjà sangué déjà que le bobi matéata ceux qui battent la majorité ba communauté lobby les journaux ouvrables bat bazar toujours on a tendance à robang tout le monde peut ban amsubatangité amsuspe ba bombi à la mona banda pour de peur que au quotidien moi na bo lobby après moi réaction après 12 heures on va réaction moi béolanda moi donc bomba bana banda donc journal etikali en observation totale jusque après midi net ba réaction nyonso ndenge goza. Merci en tant que congolais ozomona makambo ndeni est-ce que élection est causala ou pas? Bon élection vraiment nande tolanda qui babi qui était en majorité en décembre 2018, la opposition va bien en juin 2018. Bon, c'est quoi déjà la contradiction, il y a temps. Et coquille, tout le monde a déjà le 31, parce que tout le monde a déjà le 31 décembre. Ok, le 31, à un jour déjà, comme en 2019, tout comme peut ça s'appelle le Cameroun de façon qui était prolongée. Donc, les dates pour prolonger l'issue parce que quand ça date le 31 décembre, le 31 décembre, le 32 décembre, ils ont raté. C'est ce que le 31 décembre, c'est aux empêchements, et l'homme est contre le temps, moi, je le 31 décembre 2019, donc, pour moi, il faut battre l'opposition. S'impliquer de façon que et ça la date parce que date na juin ce que monique moi difficulté aux en juin pour sortir les 31 mais le temps bosso date le 31 ce que pour ça sous date nini donc surtout l'année les moi ça glissement pour prolonger donc il faut que les médicaments ça bien.
Voilà, merci. Si j'ai l'habitude de la musique congolaise, en tant que Congolais patriote, en la musique, entre les leaders, il y a Quartier Latin, il y a G7, il y a F victime, donc moi, insulte. Tout le monde est leader, il y a G7 vraiment. Ndenge to yebela ye alobarate. Asili karaté azana mutu na ye oyo azora charge amakambo na ye soki batumboli eto moi likambo azora charge amakambo wana Mark House alikaka mais tomoni vraiment sikoyo ye moko azwi charge amakambo yebi te okoloba ni par rapport. Bon, premièrement le rôle obéza que mboka na biso sur le plan musical ils a basé sur la polémique pourquoi. Donc, ce qui est polémique, ils ont noté, n'importe quel biso monde a raquetté, musique n'a biso saranini et branchaka. Bon, polémique n'a biso ce que comment mal placé. Or, polémique fait ça par rapport, il y a des artistes au bazar à l'étranger, ça m'a polémique mon rôle loyal, de façon qui était, ngai Kofi, n'a les cartes par exemple Gaou, n'a les Gaou pas au bundake, à les cartes Kofi. Mais ce que biso comme il y a biso mon awa, sens ni Kofi. Il faut ça polémique na ferré na Kofi. Bon, ce talipé bien tous on sur na sima, tout le monde a que Kofi ndé premièrement non a mal intentionné. Pourquoi? Parce que Kofi on a ce talip il y a des émissions tout le monde en a télé bah tout n'est sur Fali. Alors le bac était Fali on a yenzemba et bien Fali zaka miesta. Mais l'autre monde qui a le qui était Fali des grand chanter. Faire la commissaire faire lobby le faire répéter le ba imaginer Cobetex dernièrement mais siko et comme c'est polémique mais surtout aux hommes na kata vie mutu kaka yo on a polémique na bango a mo commissaire mo ce que le succès ça polémique mais ce succès les a mal placé donc bata la paix qui était mboka pesa bien baluka ba bongisa bazala bien parce que pe Kofi pati kande ba maramba sala il y a qui était que polémique ni c'est le qui était 2018 bon parce qu'on a fallu ba tu so ba disque na bango bon moi na ba 2018 ou 2019 bon fallu ali qui fallu bon parce que donc azol le bilo système avec le parler fallu bon on discuter sur suffit au petit na za fo petit ko ngam na pesa ke banzembo wana est-ce que fallait ko do azol lu kande ba to ba succès pendant succès ba donc on les a ndenge moi bien ti il y a un moment la preuve ba tout basé pas Kofi so tali bien ba long wate na prudence basi la baburo bazap ba modoko bazap mais fallait na faire ne ba réussir le quoi ba réussir ba lukasiko de façon qui était ba qui paraît donc faire épée à cause à la impoli vis-à-vis à Kofi c'est parce que ba ke m'ko peut voir mito ça parce que soit bien comme na niveau la fin rayo cela veut dire que il bo lobby tout cause à la vie à respecter au bengisi donc ba luka kimia mboka pesa na moi ba kokoso ba luka kimia aux ala bien mais tout le monde vraiment ba propos au faire vraiment hein faire et tenir à propos ya vie naé parce que ata soki kandango l'équipe a tiré moi muke mai na 20 na opo kitamo tenir mais tout le monde on dirait vraiment on dirait ça qui poussé on dirait mutu batinda ke lobaka salaka boy au moins na ba mai ninga na pambati so mutu mo sentir que te mutu mo tenir ba propos blessant et pas na yo. Il faut ce que vous na ponani na tenir ba propos na peut-être ça na ba fait mo babilo au morboye o yoko za la en coulisses au Kofi asali ou esali kete au moins sur l'écran na le babo ya mal sur la personne pourquoi parce que mouton a tenir ba propos mais tellement que ba propos bo ebite bo na ka kete tu es insolent ferré des anneaux fingi Kofi za mukolo ko respecter il faut bon l'année là ce que Kofi que blou ni a ba propos na tant ba nga jaloux c'est peut-être azana ba propos mo boy ngai vraiment na koloba bon na koloba sport quand c'était naza pour mututel te nazo le la fali to le beli Kofi to bébé ferré pour dire que ferré fali wana bazo solo la bien il y a un certain temps afinga qui a le bail qui est puis nzembo ebi a fallait ça miesta bien mon rap mon robot donc c'est pas un chanteur mais les là confirmé que ça grand chanteur et en ce temps Nathalie ba propos ya kala wana Nathalie ce que faire lisusu ba emine Cobetex akumisi ba bien ça la clip tellement qu'il y a ba malentendu entre bon balé a boyine ko ça biloko wana et les lopesco a comment le traiter que yepé aza mutu mabe on se comment qui cause ba propos on faire pas tenir ba propos mabe on a réalisé nanga ina bino ensemble tout le monde qui était mutuana Kofi azapé azoluka ndi succès mais succès parce que polémique les a mal placé donc aluka
asolola bien na bana soki alingi basifixe bana mpe bakofola ezaka mpe papa akomaka na niveau moko basili bana mpe baepole mais na ndenge ya bien mboka na biso akosila bonka bongo te eloko nyonso esilaka te eloko nyonso esilaka na mokili oyo okozala mpe oatteindre âge moko ya apogée mais soki kiviese na yo oprépare yango bien te bana na koza ozominimize bango lobi bomoni leta lelo azokomisa fali est-ce que kofi ayebaka keke fali akoma na niveau wana eza mama nzambe ya anomonaki fali abinaka bien ayembaka bien mise na nga wakende yapi mais lelo akomi grand donc akoki kosila neti kaka moto akufa neti pepe kale lelo aza lisusu te akufa tuka mpe moto mpo kozala monument vivant mais impact sur terrain aza te bapeti bazoya barobinio bazali wana tozomona bafabrikasi bazana donc cela veut dire que vie ozosila lelo bakozwa batie fabrikasi azobeta awa batie kofi azobeta batie fere azobeta awa omonake batie bango place bomonaki bafere na bafali bakozala na baimpact koleka kofi yango kofi mpe mpona kose rajeunir nde balobaka kozonga susu na temps il faut atumbolaka bao baza na basuccès tema ayiki baza bauta epa na ye po esala bango bien. Voilà, merci vraiment la réflexion. Kofi est le leader munene ya mboka na biso. L'homme super kozwa libako ya Holanda. En tant que mukolo parce que ba vie mingi batabula bakenda ba kester emeni ya personam ba papa wemba bakenda yem tatika lokola mukolo na sima na yende ba jibe mpena ba ranson ba ekoya. En tant que mukolo le message ni fort parce que na moni on doit attaquer ça nécessairement attaquer mingi mais ça point de vue non mais message mo boye pona ye puis message mo pona faire rigoler na fali pour ba rozape occasion ata ba bazu occasion la note mais batu na bon pe occasion Hollande bon il a repé ça idée bosse pas Kofi ça que Kofi le média grand artiste un grand chanteur à la composition ma casse ayemba parmi les missions de composition de Congo, Kofi fait partie. Kofi est grand. Bon, ce que tant où tu es grand, il faut se comporter un petit grand. Les arnadages comporte-toi comme un roi et le courant te réclamera. Cela veut dire yo mi commissaire le roi bon la façon na kozana ti roi moi jour ba luka ba pesa ba courant ba bakete bo pesa ngo mam maman za courant pourquoi pour tout le monde a des comportements des ya ba reine des azara ndenge moko bo ce que les angage courant quoi tout ça élection courant tout ça to pesa comme si pe Kofi Tsunganis a se comporter comme un grand cela veut dire kuti bona baza petit na e kuluka na bango ba relation moko ya bien so ni sala akoyana asolona fali na ndinga bien asolona na faire na ndinga bien so ma sala disque ba sala na fela ndinga bien je so sala na Kofi na faire yeko tunde zana akol ça de façon que le quoi yé a fali na faire ba ma l'orchestre na ya ko réunir bango so azaki grand moko ya kimia ako réunir bango amikitisa azana bango simple ako réunir bango pe ba sali album moko ya Kofi na banana e de bataille bu fali et faire ba mote Kofi tala ba fruit nae petana ensemble le ngana pesa ko singa linga ke fort ayemba bien c'est un bon chanteur bon compositeur pe ba compositeur tala quartier latin so zone ba série ya ba Suzuki tilelo nous sommes qui quartier là total ba composition ana donc asa grand pona fali na roloba kete fali asa la peka simple na vie nae ayeba obetango zo koto e mutu obi comportement avec il y a vendre pembe na Kofi abi comportement ya Kofi ayeba mutu pour vendre ne bi fo ba comportement na ye yeba kete kwa linga boete poto so na mabeto za parce que so besoin sous mabelo ko bobeta album na bino bosa 2018 so besoin sous mabe to mona ke pe ozafu po yo vena mutu tan mulai olongwe we so vena mutu na boza ni polémique ndende o ba na mabene to ba te ki dalinga bota linga bote luka o arranger na ye boye ba po bo touro bo vanda pe bien bo mela bosa discussion te pour na faire dans le baquete ba balelin ça se lance toujours en famille on a papa na yo o le capé tant moko bo malgré tout au pas de la forêt o ya capé na tant moko moi recyclage pe wana pe apporter pe un plus ata moi elo moi mki ata le bate ya grand chanteur o digital to boite mais ata moi ma yele moi mki pe na parcours wana balobara o koza la ba papa baza mais ba maître pe baza la maître koza la yenta za l'accent mais aux opé ba formation mo bo pe ba tout mo bo neti ba Kofi pe parmi ba au faire yo poser mo ba formation ngalo na osenga yo ezaka que tu lui dois du respect parce que eza papa
papa nyonso moi nyonso alingi voler faut honorer papa na ye ata bible pe ezoloba ke honore ton père donc honorer parce que musala osala pesa ni émerger yango lelo na kosenga ni soki ezaki na mwa rancœur moko boye limbiso aux artistes boloba ne na lisango nga na basepela jour mosusu ata mwa ide na lobi wana esala mpe na fali ferre na kofi na papa ba kofi mais wana sikoyo ekozala na sous supervision ya ye moko kofi soki mamna aloba oyo alukani kosalela yango ezala bien. Voilà, merci d'inviter ces 2-3 personnes au Orlando Libandambo Kokopé ça va mbote parce que basi vraiment temps en Orlando. Bon, on a pesi mbote na Papinzola Meso. On a pesi pe mbote na batu nyonso balandi ngai partout dans le monde. Ba mbote na bino. Vraiment, je suis en qui na place boza vraiment de bonnes choses quoi. Et là on a bien voilà. Voilà, merci. On a réaction de connaissance. Tout qu'il faut que ça de comment quoi la congolaise. Tout ça, on a ça ilongi moko na sur voyer bien et sur la paix bien de connaître biso. Tout ça fait ben impression na ba réaction na maman na biso dodo. Na sur va temps va mouner va sepeli parce que babi tantine on le bara bien pe ça à réfléchir vraiment bien. Maman dodo. Bonjour. Bonjour maman. Kimi biso. Na kimbi no te nazali pasi ya mboka banzala eleke. Oh, yum to telemi lona ba sari bo banzala susundeni. Mama kolanda te, esala ta 10 ans na ndako. Makasi na clean na javel moi ko repasser. Ce courant ye nango o repasser ozongisi. Tellement na singo manakati ya l'état na Bruxelles sala ngana zalanga ya na e. O repassons ka obumbi. Santé ça va, na rythme il y a 100 francs et mon anate. Mais lelo pe ville morte n'habite maman. Ville morte, to mesa na ngo boyo eza lelo. E bandi banda ya chichite. Biso to tanga to ce examen d'état l'année le plus long d'Isaïe. To ça examen d'état le 25 décembre. To bosana to uta bazaï to ala ndako to vanda ville morte. To sala pe lelo to za. Papi nimi na France aebi. Tout ça, l'examen était le 25 décembre. Jour à Noël. Oh, 2014. 94. Année 94. L'année le plus longue. Papi ni mbaza na France, je crois bolanda boyebi. Tout ça l'examen était ba sérieux wana na bobokoli. Avant na bota français makoso a passant na kati ya nouvelle à neuve. Moi na liboso. Yaya mbote makasi docteur Foncel Makoso na kati nouvelle année. Docteur moi na maman dodo donc docteur Abiso puisque ça tu peux ça mbote alors maman dodo makamo zo le ka nebi ki oza au courant nango parce que za congolaise ozala na Kinshasa pe oza branché na net comme nous sur le canal musique na sur oyebi yango par rapport à ya bulu to bengo bulu eke mbutu entre Koffi Olomide Fally Ipupa na Ferrego. En tant que peu aux hommes mukolote mais na kata monde de musique na sur o yeza pe moi mieux par rapport na biso parce que biso to botami na sima na série ngobila tela sikoyo mto wa série wana déjà donc o yebi ma musique moi mingi par rapport na biso malgré biso ce que to yebi on susu moi et to ikundoli lisusu le biso biso bino boye biso to yebi parce que musa na biso za microphone tout c'est documenté mais o yezo le cas présent na sur o yebi na yebi yango no senga boso na bango misatu bati ko distraire biso. Oh, la distraction. Et cette distraction totale. Tout l'année tous c'est la belle élection. Tout yo ka susu Fally Ferre. Bazo wele na Koffi. Et distraction tout ça banzala. Tout l'année au Seigneur lobi boy. Tout l'année susu Koffi. Non senga liboso pa ya Koffi. To bengo ya Antoine. Ya Antoine. Kaka yo ba conflit na baleki. Non to yo ka nyoka longo te. We rap kutu nanu te kaka yo liboso zaki na Fally siko bokomba Fally ba pire po bo sala album et comme Ferre ya bongi sati quel que soit les lots Koffi atoza na raison biso ba kinois to peso ka tort po yo kaka mtaza ba conflit na baleki leki banga mukolo obanga yo mukolo pe banga leki obanga so lundi ba histoire na bango ezaka mo ba fitilité pona nini ka yo Koffi kaka yo na wemba esimba te boye ko bonga sa li wake up
Kofi kaka yo to partout na ba luambo soki ban kaka yo impoli kaka yo na nyoka longo kaka yo. Est-ce que vraiment bolande la vraiment kabona parce que bino botala ka bomoni na kam est na sima ya caméra parce que bino botala o le ka na TV moni ba insulte ma ko soit na ma polémique est-ce que na ba sima pe bolande la boy ba est-ce que vraiment Kofi ngo azala ka mabe ya solo to ezala ka musique parce que musique un mot peut vivre et tant na ka polémique là tout ba ça la polémique pour succès mata na ebité Mamula Rose lelo yo soigné na Vanessa lelo oswani nanga lobi kuno soni na azon kosi na Rumani kaka yo l'air bartu mususu ba yo kake no mamwa swani lisusu na intel ba pesa nani raison ba pesa na to po yo swana kana batu nyonso c'est que yo ndoza mabe kaka yo nde batumbo na mokili mobima ba musicien nyonso batumbola bango te azala mukolo aza papa ya bana ebele abimisi pe bana ebele. Ce totali bana Kofi o abimisi na quartier latin basé belé ba Suzuki ba Fali to lelo ba Fabregas bangona ba komi soki ndenge nini ba balekiti ya kanisi na pesa exemple Vieux Lutumba vandi un grand compositeur congolais avandi baleki ba osunga baleki bana o encadré bazo sunga Vieux Lutumba za bien mais so yoza na rancune partout ero kola azo préparer pension na été bana na ye wana babi oyo boti awosali sote me oyo bokoli awosali sa Kofi bongisa pension na yo lelo yo na Fali ezaki ale mama na ye ale papa na ye lelo bonbosa l'album obendie bokomi bien ya kitoko te ya Antoine yo ayayat na génération yo mto tikali toche ba Vieux Lutumba esi ba lembi na bango ba komo composer kaka ba monument vivant ba monument vivant siko yonde na génération kinga zate papa mba zate so na génération yo après ba wera balandi siko yo so za ba conflit na ba leki kitoko te na yo siko e pas Fali yo na faire bowe la nini bino mbale boza génération moko. Là, bino bo finga muninga quelque part que non wa mutasima bino ntu bande mote nandeni bonyo tu ba beta na sima ndeto yo kaka Kinshasa telo ko ebata mina na se ebima toujours yo fere ofingi Fali mutasima yo Fali so fere obengi Fali tantine mais yo fere obenga Fali tantine yo pe ba beta ka soit 10 ans ndeto yo kaka yo pe amutu asimati nde tozo ka rumeur na kati ya Kinshasa bango mbale ba bato asima toyebi te nde toyo karabolandi toyebi te bino tu oza ekiri mo kepo ekiri yango wana te mibali na bino toyebaka bango te so pe bino bozala mibali Fali ozaka mobali to ndenge babengi yo tantine c'est que oza mwasi Fali aza responsable aza parent aza na mwasi na fait rigola pe aza na mwasi ne bon nyuso baza ba papa wana eza ba kitantine wana eza lemso ya kofinga kaka ya ba polémique na bango tele kofinga kaka le muninga sa bimisi yo tantine c'est ka yebi source là yo be muninga tantine quelque part yo posa tantine so pesa ba monde na ba musique ngana yo to ebité mais kin to ebike tous les deux baza ba tantine là yo fingi muninga tantine yo posa tantine bino mbale boza ba tantine alors to botika ba polémique ezanga tina bo bimisa ba secret mo boye o boyebi ba kino kutu ba yebi on me ba lobela en oté tandis que ba tantine bino nyonso surtout bito landela bino ba kinoise na ba kinoise vraiment boye ba vie ba musicien bien bolandela ngo vraiment bien mama le to lingi musique rozana nzala ole bien te distraction chez anine o ka mwandule o ka ma musique nazana moi $5 na ba beta côté wana na tikele bana moi mbolongo mwana na mwana balia nga mama na kikuna na msuna kuta na moi mutu na nga après concert pesa nini moi chweke profiter pour qu'il et to profiter pour qu'il solo quand to fanda yo ebite nga kuna ebi histoire ne bien yo kuta zalabo yo po yo kit nga pe na memeli yo mamut ko ke yo memeli Vanessa et Saline sango yo kani Kinshasa ba parlementaire de Bouboué yeza rappel lukuta te ya solo soko vérifier
so vérifie batika biloko wana oza distraction tolanda makambo ya mboka to tolanda bino ba distraction na bino na vie na bino kofi. Ici pour faire rigoler l'aime sur parce que tolanda qui ba propos naïe en tout cas c'était trop méchant. Donc trop méchant dans le sens que ba propos wana vraiment des choses au Hollande on dit tout le monde mais soukaki parce que y a ming temps va polémique tout le monde va polémique tout le monde a moi tindi batuna moi ba marque surtout marque ça charge à mambana mais les lots vraiment te constater y moko simbi ba biloko wana makambo ça na maboko na ito sur le bani maman la Rose omoni mai omoi mulangi soko che mai tondi soko che susu mai wana ekota esute ekomo sopana mutu alobaka te so omoni alobi seke eleki c'est que yoki atindaka charger nae a passer na télévision ça makamnyo so baloba charger na presse mais so moni lelo yé moko abimi alobi c'est que leki mais quelque part aussi ferré atakutu makambo eleki yo atakutu koswana mais respect quelque part il faut ezala tu os parvenir ko benga vie na yo ko dia nzombo mais le cas quand même ata quelques secondes école pas na aza parmi peu ba fondateur na yo ba format yo il faut quand même respecter au finge ko dia nzombo sale boy eza quelque part to boyité au baé yango lobby mais respect il faut ezala entre bien le monde de la musique to ke kofi pe yo po so leki sitira te balo bano za ko dia nzombo za ta mandefu l'air leki alaki sio azana ba bien au contraire il faut pese mayele o ba petit o ba bandi simananga ndeni ba ko za ba bien ko lekanga. Est-ce que bango mibali na normal na ndenge ba musique na bango mibali na koleka mninga normalement na bango mibali mutu akoleka mninga eza vie Antoine parce que abana lelo te biso to koli to komo ba moi ba musique à partir parce que to kuta qui est tozo kola na ye ti lelo ba faire ba isima mais mayele bongo ou bien ko créer etalaka momenté et la paix durée. Au cause la Rose au bandi bombongo avanga ngana ya après mais la na ba bien. Ezala nango. Ceux qui petit à l'équipe vient na ba bien eza bongo na. Mais là vieux petit à la qui sio que vieux ngana za na boyo za na boyete ngana boyo ngana za na boyete. Au cause ça nango polémique to tinda batu ba ko vérifier sur réellement azanango poyo pe au contraire il faut zo maele ndeni ba petit ba simananga. Nga za grand maître monde lomba bando ba grand maître na bango il faut na faire effort nga pe na sa nini soit na leka ba petit wana pour ba esima nga bon tina silence o ça na silence ça l'effort o la ki sangote oyoki na yo ba fingi est-ce que l'accent na mokili que non o alobi ezala ngo pamba au lieu réagir si ko vie tozo comprendre vie Antoine te toza na batu hein na poto bana bandeko bazo ko informer biso pe ko tona Kinshasa vie pesi ba commissionnaire ba lukelo voiture petit otambola la oh boso yo za mbongo wana te osani osiko olia ba mbongo bato ba musicien poso mbaka voiture petit azana oyebi eska petit azela la yeba cacher petit azala non donc biazo le casse ma voiture à petit nande une voiture petit otambola non nande faire comprendre biso comme ça biso voiture petit otambola ngo le quoi vie azana ngote petit ferrite le quoi faire azotambola na voiture wana yazana ngote petit vie Antoine atindi batu na ye na poto ba lukele voiture wana ye pasombango bon c'est Cécile il y a on a okamo et les mêmes choses qui a commande vie bon choses qui a commande n'habite ceux ba japonais ceux qui a ba américain ceux qui ba nitiko OK na usine wana ba selo kaka marque wana vie tika biloko wana moi biloko vie osala yango esa ke ba petit ba bangote petit bangote net la Rose alati koliene boye ngana sali tout ne baka prix nango natindi batu baka prix nango a petit terre nanga sona ndoko luka naza na égalité na ye petit obanga ngati yande mona yo vie tika biloko anozo sala. Voilà, merci à Tantine Dodo sur vraiment to commune nasuka to temps vraiment expliquer mais n'habite message moko na
bandeko na biso donc ba congolais message mo liboso na Koffi Olomide parce que azuli bako Olanda biso landi ngai alandi yo ba propos na yo lamse shokaki lamse bazwa ki maele mais moi liloba moko et pas na yepe moi message moko na fali pour na faire gola ba cause beaucoup ya Olanda o Koffi vi Antoine osengo kaka yoza yaya aza fulu yaya aza fulu tona génération ya bafali banani yonde otikali papa bavie simaro baza bakoko na bango yonde otikali papa nyonso oyo bapeti balobi oyo bafingi ndenge olimbisaki fali ndenge pe olimbisa fere baza baleki na yo baza bana na yo lelo pe okoza na besoin mususu oye epa na bango baosala bon on a fait rigola pe fali faire rigola fali lelo yo donc bana on a fali lelo yo zongi pa Koffi bosala album mais soki toyoki ke yo lisusu na vie bobebani na baza tour to condamné viete. Je crois avant bozonga le bossa l'album bosengani ba excuse bosengani ba pardon kati na bino biso to yebite alors to yebike mboka eza nango mbutu to kende makambu ya politique to kende makambu na neti ngana za nga fonctionnaire to ke makambu na so fonction publique nanu to futamite to landeli su makambu na bino bon te bozo distraire biso contraire bino kutu mbolongola biso ba stress. Moi album moko bien to vandi oyoki bolongola ba stress na nzala bolongola ba stress na bolingo bolongola ba stress na famille banzembo na bino éducatif ba conseil ba nini netinga lobi vie na vandaki na oyoka ma cheval ezongi singa mutu sikoyo to kabino lisusu kotoyo bozo bobongisa eza kitoko makasi so toyoki lelo ndenge ozo album na fali toyo kango bosali on pe na faire ndenge osala na welcome eza kitoko makasi. Voilà, merci na habité message sur ba de ba congolais parce que lelo eza ki journée ville morte bana ozi a quand même réaction de la population et puis mambo tena 2-3 personnes bazui boko Olanda ville morte yaya na Kinshasa ko simba te nzaleleki ngande kono na zawa kweti mezo benga na bana il faut to futa la retika la ki $140 si on a futi 140 wana te so na teka kana vana na ndanga na ko teka te lobi mwana nga otanga te mama kweti maso temi na porte mwana otanga te no sa na obima to ville morte esimba te bambote nanga liboso mamu no pesa na mwana nga liboso abanda masolo Foncel Makoso na kati nouvelle à Neuve na Belgique. Yami balé petite sœur nanga na tikela libele mwana mama nanga. Nancy Ngoma kolo le tarmac na Bruxelles. Polia kitoko mama so ke kuna polia kitoko na matonge na Bruxelles kenda na le tarmac. Pokatsa suki kitoko kende na Liège. Et près Ibrahim mobala Eli Makoyo yaya nanga propre mwana mama kolutu nanga. Ibrahim maman na Jordi na Soukisi na grand frère nanga docteur Mounen un grand gynécologue azon kosi na kati ya Roumanie mwana mama nanga mwana tata nanga azon kosi pesi mbote pesi famille musei mobimba mbote mingi sans oublier Mamula Rose na leki ne moko kitoko Vanessa son mama na bango ngana benga ke meme mbote belé na papa na bango to benga ke chambouyi ya mo pepe pesi mbote belé. Voilà, merci là c'était Maman Dodo. Merci vraiment na bino sobozui libaku ya kolanda biso sobosepe na bilio pesa bon merci na Golwa Maela mes condoléances na Cédric Liandi alia kile kinaye ya mwasi
et ben bezo malelo ba kunda lobi donc ba on se balingaka papa li yanzo zali artiste et comédien na bino bo contacter na numéro na ye a sexarabino a CP sarabino na ba théâtre na ba gag na ye na ba nzongzinga sala kana ba mama kalunga ba météo ba tito ba niboyebi papa li yanzi akufela kibongo petit frère, petite sœur naé à 18 ans. Mes condoléances na ma famille nyonso oyo babungi ici ba bazali trop cher pour na bango et ba bon anniversaire na ba on so botama na mois de novembre et na souhaiter bon maman nga maman chérie maman Chantal pe malgré les cas qui déjà les 13 mai aux amours naé non profiter déjà que souhaiter notre petit frère cadet sur le Lumpung yepé kalaté le 25 novembre et que l'anniversaire naé ba on so botama en novembre donc na souhaiter bino ba joyeux anniversaire. Merci à Papine Zola Meso, merci à Kim Kimboko le bourgeois gentil homme mais bon séjour na Pijo Sinza ou Pichunza ou Babi Moninga ya batu ya papa bon séjour na déjà Anna Kinshasa merci à Pichu Kinzeni merci à Maxime Asama merci à Balobi le méga boss Freddy Mbouila merci nayo merci à le plafond de Paris Ben Leba merci nayo merci à la blonde Paka merci nayo merci à Dieu jeune babi Genève mba Gabi Panzo na bosete Paulin Boanga gaz na gaz bana Suisse nyo so bande konanga nyo so na biso depuis globe terrestre babi déjà mois de décembre yozala bongo ya koinda ba anniversaire sous ce que vous allez eko pola lokola mbula pole bon avec ça le bengaye pour le 15 décembre c'est son anniversaire Gabi Panzo yokuto yebi déjà ma solo bo solo quand le 15 décembre anniversaire à Vanessa donc bo benga je dis ngoi chimene qui a la bibishka bichi donc Frida kanga bachama babi yonde makambu mois de décembre les mois na bino yonde makambu babi la dilas babi mosa mbinga mulai na kata bundes mosa Taraye mo yebi mutu de moi wala bakati mini Frida kanga ba charme na bosani yote bande ko nyoso bozili bakoya na biso Pedro Pembele Chico Muchetu obengate bon on a bien écouter le prochain numéro émission na biso to sengi kala artiste na biso iba binom to sepel sara biso bocha moi mukie mai na 20 bocha na 7 to comme na suka mbula to zela ka to bina